Vedingwe champion pardon na bondelo pardon to nzambe te kolinga ve na ngai edingwe au confesser devant batu au déposer aux alalokola nga petit na yo vie nga petit na yo gimoleka oyo yebaki azoya epa na yo yo zoye epa na ye boza kovanda ezana ebele oyo ezalaki lokola secret ya papa pe mwana na yo zana ngwana fe bango beki na mondo yo okoma ove okoza susu na mama na succès koleka mondo zali po tango ba mwa ke dingwe nani passer edingwe ve ayebike yo nengo zawana ozaka mingi pe osaka kisme o enseignera biso ba milongo zwana ba mama nzambe ke taka kotonza malinga kaboye petit nanga omoni koto nzamba malinga boyete petit nanga yi omoni koto yo nzamba malingi boyete atozo sala kis na yo sala boye ve na mungongo na wana ve un jour ve na ngai zala passer oui que ce qu'on est passé au moins tous les passés oyo lokola ngana yo to yiba secret na bango ve ba okima te bazo ba kisi oyo ke akota na kisi wana ata église kisi wana bwaka maladie akota si pauvreté na kata église eza na temps abike ne eza 90 jours nde wona ngai na biso ke ebele na ba musiciens chrétiens ebe po na musicien chrétien moko ta baki ote ayemba pamba bakosi tous les musique ya kitisa moto ya musique sa misala ya satana na mboko yo siko na ota soke nga zaka na monde wana na longwa na ota ngabi banzembo eza masasi ozoko na ba musicien na yebaki lokola cool matople aller nani l'ifoko du ciel oyo kozwa o natangi andeko pauvre défunt aller munoto ozo comprendre ba toms donc on a déjà aller munoto donc ça dit que nazolo belasko Gaël le quoi va passer le quoi va passer le quoi va passer à toms bandeko mususu pe ya basi wana soit disant ba Charlène donc ba tuwana donc obi nazaki même na parler na na monde wana donc so nze mwana zo bete pas voisin non sentir on dit que va tirer rafale ya ba grenade kotanga na yiki biloko wana ekufaka te eza milimo mais naza na surprise to kozwa caméra na kokota tina ndako na ngai na lamuki na tongo na komaka place bakoba wana ezali te na lamuki na tongo na comprendre te eloko moko adresse nga juste kokende kokoma ti place pembeni ya porte wana ya cuisine kote bakoba wana ezali non na sambeto na ngati donc babima juste pembeni na chambre na cuisine parce que cuisine est sorti de son silence à l'objet qui est Ozali envoyé spécial à Satan chez les pasteurs pour nous fragiliser bango on s'est détaché avec les diables jusqu'à présent tu es encore dans le noir mbula nini ngana to kabwana pe oyebi to kabwana lolenge nini ngana kenda vedingwe champion pardon na bondelo pardon to nzambe te yo zanganga ozande kisi ozanjo to akisite. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous. Eh bien, édition Tozong Arabongo na ba actualité essentielle, Tolobe Arabongo, Tosembo Arabongo et surtout les Arafokis Moko, il y a Makambo Zali important, il y a République démocratique du Congo, Lelo. Encore une fois de plus, ces alliés Sengomingi, il y a Kozonga, Natongo et Lelo, Kosolo Makambo, Zali, vraiment Kolobama, Kosolo la Mapé, parfois Lelo, il faut que ça l'état des lieux, il y a église, Nenge Zali Kokende, Namakamone Zali Kokende. Toyambi Moko, il y a ba frère actuellement, Gimoleka, Mbote moi Namboka, Gimoleka. Bon, Mbote, shalom. Frère, vraiment, la ceinture Nailobeli, téléchargement combien de pourcents en christianisme? Nabi 98%. 98%. Pasteur, évangéliste, prophète. Au moins une volonté au moins na Olanda Nzambe. Na ndimite ba msi batia volonté wana. Na se sacrifier na Olanda n'importe quelle place oyo bazolo balilo banzambe. Na se sacrifier na Olanda bisika oyo nyonso baza ko enseigner. Na se sacrifier na koyebisaka Nzambe à tout le temps que
yo pesa na ngai ndenge yo lingaka lakisa ngai ndenge olingaka basalela yo en plus bakisa ngai mayele ya sagesse na intelligence oyo ekozala ya Saint-Esprit. Alors ba oya bakisi na komi komona siko nazo recevoir, donc vraiment différence makasi. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Lelo lobby aux ali converti à 98%. Toroki quand même kokota sur yango. Kosolo sur yango, moko ba lobby que jusqu'aujourd'hui aux ana ba révélation ba sali aux ana déco ba mobo na sambeto. Vrai ou faux? Oui, ezalaki vrai. Ezali vrai. Mais une grande surprise, Dieu soit loué. Jésus Yesu Christ aza munene. Ngai na yabi ke biloko wana ekufaka te. Eza milimo. Mais naza na surprise to kozwa caméra na kokota tina ndako na ngai. Na lamuki na tongo na komaka place bakoba wana ezali te. Na lamuki na tongo na comprendre te eloko moko adresse nga juste kokende kokoma ti place pembeni ya porte wana ya cuisine kote bakoba wana ezali. Na sambeto. Non, na sambeto na ngati. Donc babima juste pembeni na chambre na cuisine parce que cuisine eza pembeni ya chambre na ngai. Cuisine ya pembeni na chambre, c'est là ndako etongama, cuisine ya pembeni na chambre na ngai. Babima wana na kati ya cuisine wana. Mais par une grande surprise, il y a Nzambi Azamounene, Jésus Azamounene, parce que Nzambi a fait un message. Jésus-Christ de Nazareth Azamounene, puis Azali Nzambi, parce que après ça, il y a un babilo comme Soussou, oyo, n'en est qu'aux le la vision. Avec ce babilo qu'on se lobby à moi, t'es pas à Batou. Le col a eu t'es pas à Satan, Moutakondi ya ngote. Mais on a vu ok, n'engo zaliwana. Tanga mingi mwikanda okomona epa ya apôtre ndenge apôtre Paul azalaki komona ezaki Saoul. Alors tala misala o Saoul azalaki nango pe tala misala oyo Saoul akomaki na yango. Tango na se concentrer na kotala apôtre Paul na Bible na ko constater que oui effectivement Nzambe asalelaka mingi batu oyo bautaka na kati ya soloka pe na kati ya batu oyo bautaka na ndenge ya koboma pe kobebisa na batu oyo bazosala misala na ye. Nakanisi ke na ye komona c'est vrai nazali moko na kati wana. Apesa nga ba message ebele alobi na ngai ndenge ozali wana kotia elikia epai ya moto te. Kotia elikia epai ya pasteur te parce que ngai nde Jésus-Christ oyo na bengi yo. Ndenge ngai Jésus-Christ na bengi yo oya naza na mission oyo ngai na kopesa yo. Bitumba na yo ya moi pe ya butu ngai na kobundela yo. Tango ngai na gangaki na croix na lobi tout est accompli ezalaki pona kokokisela bino nyonso. Yango natika maloba oyo akondima pe akoyi tosa mongongo na nga pe koyoka maloba na ngai. Ye akozwa bomo ya seko pe akozwa kimia na kati ya nzoto pe motema na ye. Vraiment nazwaka ba message wana pe alobaki na ngaki na kosalela ya mingi mokili ekokamwa na ngonga wana ekozala mokili bakondima te oyo ezalaki kaka oyo azalaki ex moko boye ya misalo nazalaka wana na ndenge oyo kozala lelo batu bakondima yango te. Alors na mikitisaki na nyonso na oyo alobaki na ngai oyo nyonso azali mosala Nzambe nga nalandaki ye nakanisi mbote na bapasteur nyonso tu oyo na solliciter bino pendant ba temps de prière pendant ba demande na senga bino ke papa na yokaki yo ba ebisingo zala nguya na lingi na kuta na to solola na kei na komi papa wana yambi ngai na sambeli na ye masuna ko passer pe kilt na kiti ya journée ya ba jour ya katikati soit ya lundi bien mardi bien mercredi nazo passer pa na bango nazo kota na koti ba séminaire ya ba 3 jours et pas ya passer moko songolo pakala na boy na kotanga ba comment passer parce que ba bisiko c'est pasteur Placide te pasteur Placide ada professeur na ngai pasteur prophète Placide
azali passer nangate batia na rankinte. C'est un homme sérieux, un homme de Dieu qui connaît la parole. Jusqu'à présent, si on a été sur Bakoba ou Balobi, Balé, Bazana et Panayo, ce qui Bazali Gaka. Na la muki na tongo na kuti Bakoba na yoki solo. Solo moko na ndaku. Na bani ko lukelo oni ezo sala solo. Na s'approcher vers porte wana. Na yoki solo ezo bimana. Na zi Bible na prier, na sisi ko prier, na fongoli porte wana. Na kuti deko ba wana bazaya kokufa et puis babani déjà ko sala solo. Tant on a moni on a vu gloire à Dieu. Vraiment on nzamba promettre nga yango yo akomi ko sala ngo. Donc il a sepeli mingi ndenge ba kufi ala sikoyo nde na ko de quoi pe sa sango oyo na ko préférer kokoma epa ya bato bazotangisa ngai na ba passer bazo sunganga na ba prière lokola cour eza lelo na kokoma na ko expliquer bango bongo bango nde bakoyebisa nga ndenge tokoki kosala mpona kolongola bakuba wana na ndaku mpo babandi kosala lokola mwa solo mpona kokoma ti mokolo alobi vraiment ekozala ndako ekozala vraiment étouffé na solo ya mabe. Nous savons tous que la délivrance est un processus. Qui t'a délivré? Moi na mboka Guy Moleka. Nauti koloba awa nazali catégoriquement na Jésus-Christ c'est à 98%. C'est-à-dire quoi? Volonté oyo nga na tie. Na façon oyo nga na keneli. Na ke na façon mususu. Nga na ke pa Jésus-Christ teke Seigneur Jésus-Christ sunga ngai nga nazwa mbongo te. Nga na ke na bi Seigneur Jésus-Christ. Là où moi j'étais un grand maître. Je suis venu chez toi. Donc il commence encore grand maître ya Saint-Esprit. Tango lobi na ngai ke na kosala po na yo mutu moko atia sur loboko na mutu te ayebiti na nini aloba ebongo tango na moni bakoba wana ba poli babimisi moko solo alobelaki na nga ke ngai moko na kosalela yo na yebiti na nini aloba ebongo te. Alors nga froid na ngeza toujours na mipesi epa na ye journée na ngai mobimba nazolekisa na Jésus-Christ nazozwa concentration ya kovanda na kati ya ndaku na sa genué na se privé même côté la télévision na se privé même ko sala nyo surtout on nga na ngo possible na comme ça ngo impossible le gola yango ezalité na lobi que Jésus na za na besoin ya présence na yo. Jésus na za na besoin yo o mi mon c'est pas nanga. Pourquoi Jésus batu baza ko kosa na komo na yo nzambi batu baza ko loba mabe menga na uti na kati ya soluka na yebi monde ya soluka na yebi ko discerner soluka na yebi yo Saint-Esprit soko komelinga na koyeba yo mais pour na nini okoki ko komela ngai te yo sunganga na belela na ba télévision ba passer ba nani vraiment papa nzambi okoya ko tia nga na erreur na koya ko kota lisusu ko benga passer moko azana yo kiltise ayo ko tia nga loboko moko oyo ezangi tina nde na yo kozwa réponse wana. Alors na ngonga otango na mona ke bakoba wana bakufi nazo comprendre que non Jésus-Christ ye moko abandi ko sala misala na ekati nanga eloko ne koyo sanga ke nazana kozanga kondima ezana mwasi moko na kati ya mikanda ya nzambe ba mwana wana ko bela ye ndeko langa na ko bela bakomi ba ekoswa na ye Jésus-Christ balobi molakisi tala biso tozali na kaya maladi ataki bango asolaki na bango mingi te alobi na bango ke ya moni kondima na bino ebikisi mon maladie na bino tant bazonga ki bakuzaki maladie wana biki. C'est-à-dire que Dieu est miracle, Jésus est miracle. Tant on a mona ki na tika pouvoir on a na ngo na Jésus et dans ba circonstance oyo on a moni ya Jésus-Christ pouvoir et puis Jésus-Christ nenge azali mokonzi ya milimo nyonso oyo ya basantu pe milimo ezali ya bato na kati ya mokili tant ozaki mokili ya soloka na tuna o question entre nous soit dit. Tant vous avez qui na mokili ya soloka, quelle démonstration ya bonzambe oyo et marka yo na ba démonstration nyonso o ekutana na yo lobi réellement Dieu existe. Bon, oyo marka nga makasi na kokiko tikala kobosa nango te moni eloko malamu to eloko eza vérité mokolo monte babunga ngo oyo marka ngai makasi ezali bitumba yanga na passer walesa perte humaine na matériel. Tango na mona yango pe na moni nzambe amilakisi pa na ngai na perdaki madame na ngai azaki na zemi ya 6 mois na perdaki mwana na ngai ya mobali
na mosusu bana ya mibale. Bon, eza na kata ba témoignage na ngai. Bato balanda ba témoignage soki balandi balanda ki témoignage na makambo na zolo ba komona kiza ya solo. Alors tango Nzambe ayepa na ngai komila kisake gi osali musala oyo bambula ebele. Musala oyo tika yango. Aye azinzoto ya Pasteur Walesa alati yango alekani nango epai na ngai. Amimonisi epai na ngai. Na kei kuna na lekani koyeba Nzambe na nzela ya Pasteur Walesa. Ndenge lelo oyo na yekozala o nazali. Mais nazalaki toujours na monde nazalaki ya soloka, nazalaki mutu na lingaki toujours découverte. Découverte. Na lingaki découverte tant on a na Jésus-Christ, na lingi peut toujours découverte parce que je connais déjà l'esprit de l'église avant. Na yebi makambo eza na kati ya bitonga ya banzambe. Oyo bazobenga bandako ya Nzambe. Na yebi bizaleli ya ba passer. Na yebi bizaleli ya bandimi. Na yebi lolenge oyo soki nazosenga na Nzambe abakisanga sagesse na ye, mais na yebi lolenge Nzambe alinga bakumisaka ye, na yebi makambo oyo Nzambe alingaka ya malamu oyo mutu akoki kosala pour que Nzambe akoka koassiste mutu wana. Yango moni eloko na koyesa bandeko na ngai to kendaka église pour na fanatisme te, to kendaka kosengaka mawa ya Nzambe, Nzambe azosunga pe Nzambe aza kosalisa na mutu oyo atie elika pe kondima na kati na ye. Ndenge asali pa na ngai. Mutu o Nzambe ala akota kati na ye pour faire convertir yo. Mais pourquoi est-ce que au Catalien jusqu'à aujourd'hui n'a pas mauvais témoignage na du coup? Na dématant témoignage témoignage na ngai pas Pasteur Walesa, c'est ça témoignage moko exact. C'est témoignage moko exact. Eza nguyo na mwana jango pas Pasteur Walesa. Na ko démentir ngo comment? Comment ni vie Zavi ya biso bandeko tango tozotala ba image tozotala maloba tozala te otali yango leo na YouTube obosani yango soko ozotala yango tozwaka yango et surtout les émissions oyo ezosama si émissions chrétiennes pona koluka koyeba munene ya Nzambe tango otali eloko wana tala yango malamu otali yango malamu par après eloko wana tango yo kotikala tidie yango kotala yango tozi yango fanatisme ozi yango soit jalousie et puis mingi lelo na otala na rotuna eloko na robeloko moko bwende ko na ngai tozo sala ba o tozo sola yango na linga koleka sur na télévision te au moins na tuna ki nga bi to koleka si base ya sujet nini donc so ezaki sujet ya ba oya ba émission de kari liboso vraiment na ngana parler te mais soki na solo là pour na sujet oyo na ngo za mususu en plus c'est soki na ba sujet wana on ko poser nga quelques questions na ko répondre yango parce que ezali peut-être question de comment quoi tunaki akoluka peut-être aluka azo éclaircissement nango il faut na ko répondre c'est-à-dire que témoignage est pas passé ouais ça c'était vrai ozomo na Nzambe azamba lolengi asalaka bongo ezaki fona makambo nyonso ile kaka na makambo wapi makambo neti ya nini oh nyonso le menti na yo après donc na réseaux sociaux c'était pas vrai na lobby que témoignage ezaki vrai omoni kaka la sœur Akabundi Walesa to ki ba audio isu na ba wa na ba réseaux sociaux ba ebiso acharnement oluka kimbongo nde pa Walesa et tout na koyebisa ndeko alobaki wana Nzambe alimisa ye c'est pour ça nazo sabino ke na kati ya vie chrétienne avant nazala chrétien ngai déjà na vie comportement chrétien. Tant que vous ne jugez point, lorsque vous jugez, alors vous jugera. Ngai nazaki Saoul na comme lelo Paul. Bon yo zoli ngozong sanga Saoul. Yo Nzambe te. Ndeko. Bolo bakamakambo oyo eza ya bana Nzambe. Ta mwana Nzambe azaka na langage. Omoni soki tozi mutu atanga na mutu atanga te, otie bango bo différencier maloba na bango, o constater que mutu oyo atanga te. Ta ba réponse est sola. Oyoba oyo atanga, ta ba réponse est ba réserve et puis azana respect na kati nango. Yo za mwana Nzambe. Oza mondimi oyo okena koluka kaka Nzambe asalisa yo pozwa libala. Okena koluka Nzambe asalisa yo po ozokoka koza mbongo te. Ngai biloko oyo na pesaki pa Pasteur Walesa bandeko nanga ezali ba millions de millions on ninga na baki la fois passé que ezali eloko oyo ekoki kutonga
ba église ya minene na Congo ezali mbongo ebele ba statue là ça coûte cher et puis na yebaki déjà monde wana na ezalaki ke na sa sacrifice mo ya 13 personnes na zonga ndenge nazalaki mais na sa ba sacrifice coûte ya ba 360 et quelques personnes na zo pitié té mais comme il y a 13 personnes na ya ko zo pitié c'est-à-dire que nzambe moko mutu asali ndenga ebisa ngai parce que na ko raisonner sikoyo ko ya na bonzambe tant on a moni demande ya 13 personnes wana na tape 13 personnes na bazaki ba bien aimé na cher et pas na ngai et puis bazaki oyo nga na lingaka mingi na koka kango lisusu te nde omoni nzambe ayekolakisa monene na ye amemi ngai na nzela wana ntango yo ndeko olobi ke gimoleka ayekoluka mbongo vraiment nakoba nzambe alimbisa yo parce que gimoleka asi aleka na vie oyo ezala ya bambongo ebele gimoleka ayekoluka la parole de Dieu gimoleka ayekoluka elongi ya nzambe gimoleka ayekokoma moko ya bana ya basali ya nzambe ndenge bible ezolobaki elanga ezali monene kasi basali baza moke eloko nini bokomona pasi ekotungisa bino oyo nakoyeba yango nayebi yango bekesi na bamessage oyo nga naza kozwa bamessage oyo apesaki nga babi oza na modernisation oyo ye nango mpo okomodernize makambo oyo ezali na kati ya bareligion mais zala na keba bakolinga yo te batalisaki nga makambo ya lolenge na lolenge batalisaki nga bapoison batalisaki ngai façon ya oyo nazo basuku baza koyina ngai batalisaki ngai bato bakolinga ngai batalisaki ngai mpe na bato oyo bakopesa nga conseil nakosepela mingi na bao bakopesa nga conseil na baoyo bazocontribue mpona bapriere na ngai vraiment ndeko oyo otunaki mutuna oyo gimoleka ayaki koluka mbongo te soki gimoleka ayaki koluka mbongo na kotuna yo okende na kati ya église ya pasteur Walesa otala combien de pasteurs au baza véhiculés sont des piétons siko gimoleka luka mbongo epa nani. Alors, Nani Moussoussou, un prophète aussi est sorti de son silence à l'objet qui est Ozali envoyé spécial à Satan chez les pasteurs pour nous fragiliser bango. On s'est détaché avec les diables. Jusqu'à présent, tu es encore dans le noir. John Gefa. Près de te rencontrer, près de te voir et prêt à reprouver réellement que tu es l'envoyé du diable. Le fils des prophète Nani prophète John est vraiment mbote place Ozali nazali mwana nzambe o na belemi pembeli na bino soki bozozwa ba prophétie o ezali ya malamu ekosunga ba o bazana koyeba te parce que bible lobi o azali nango mingi to o atonisami nango soit les forts ba fortifier ba faible alors tango yo mosali na nzambe mosako lokola prophète o John prophète John okomi koloba makambo ya boye ekoka musanga parce que na sincérité ya motema nanga c'est que moi je connais et puis oyo nzambe ayebi Seigneur Jésus-Christ na ye epai na ye ayambi ngai motema nanga eyebi ke natika misala ya soluka mais tango yo ntoma yo prophète ya nzambe se détacha na nyonso na détacha na se détacha na nyonso ata iloko moko te za eloko moko intéressé les alités démonstration ezalité lien na ona edingo eloko moko ezalité quel est le lien maintenant pardon le lien nini ozalango aujourd'hui na edingo bon nakoyeka koloba ke est-ce que ba pasteur to bandeko na ngai ya ba chrétien bazana ba connaissance ya kalaté no lien nini ozalango aujourd'hui na edingo nazana les mona edingo était je le connais comme ça quand il y a un vieux champion edingo il y a Congo champion du monde il y a catch c'est fini na mona na raison mona edingo nga mona nayo ve edingo so la émission yo ve les canons na TV faut moni ba ko comprendre ve nga mona nayo mbula nini nga to kabwana pe oyebi to kabwana lolenge nini nga na kenda ve edingo champion pardon na bondelo pardon to nzambe te yo zanganga ozande kisi ozanjo to kisi te les canons yo moko ba vérité banga monsusu ngana to na relation ni ngana to zaka nango susu relation za raté na edingo to kabwani moi mikolebele to kabwa mikolebele j'espère circonstances na ba circonstances ka ba makambo ekomaki bon
Naba. Abi, les liens existent toujours. Non, 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 non. Wana batika kokosa. Wana baza kokosa. Omoni. Mais chaque dinga koloba lien ninga nazana ngonaï. Ça fait combien de ans à commander ko dingo té? Et puis combien de ans dingo komanda? Non, ngama mwana nazana ngote. So bobi que Jésus Christ a été pas nga ko visiter dingo na ilungi na ngai. Ah wana ebité. Mais oui, azamutu té, mais akobon wana té. Azamutu Jésus Christ a tapé le ngai akei alakisa abi edingo etala gimo le kanenge akoyi mwana nzambe yo pe edingo na posa oza koto po kote zali soloka to ezanga nguya to koto zali ezala vie éternelle. Alors ndenge ya ko convaincre edingo ndenge edingo ko lekana pona koloba mais ça te ke ngana za relation edingo relation ya nini na relation na te na ko za relation na yo mukolo okokoma frère en Christ relation ya ngana ekozonga. Mais non, ben gazon la monté ma vie nangai. Ve dingwe omoni mokili zo lobela trop. Ve dingwe nga petit na yo Guimon Leka oyo yebaki azoya epa na yo yo zo epa na ye boza kovanda ezana ebele oyo ezalaki lokola secret ya papa pe mwana ve oza papa ozaka pe papa na ngai ya molimo na mokili wana nazomona papa se mogisho baleka na baloba boye papa se edingo akobongwana te mais dingwe na yebi yo banda outaki na maladi okoma kosambela na neo apostolique na yebi te nakolinga ve na ngai edingwe au confesser devant batu au déposer aux alalokola nga petit na yo vie et confirmer mokili edingwe na yo za nango wana ve bango beke na mondo yo okoma o ve okotasus na mama na succès koleka mondo zali po tango ba mwa ke edingwe nani passer edingwe ve yo moko na se o mona o comprendre que non solo bena non Jésus-Christ comme dans ko manio na monde wana lelo na pe sika ka conseil pa na yo ex vie na ngai moko boye ex père spirituel na ngai moko boye dingwe na sengi na yo en tout cas vie ezate ponga na lobby ezate po bazolo ba meve ndenge na yebi ke yo ndenge ozawana ozaka mingi pe osaka kisme o enseignera biso ba milio ozwana ba mama nzambe ke tala koto nzamba linga boye petit nanga omoni koto nzamba linga boye te petit nanga yi omoni koto yo nzamba lingi boye te atozo sala kisme na yo sala boye voilà ve na mungongo na wana ve un jour ve na ngai zala passer ve oui que ce ko passer au moins tous les passés oyo lokola ngana yo to yiba secret na bango ve ba okima ba otiko kosa bana nzambe po bana nzambe ba komona vérité vie to yebi mango to yiba vérité vie ah edingwe ve ça tout vrai bon la motema ve bon la motema na yo yaka na Jésus Christ to kimisa bana nzambe oyo ya lokuta non passer la lokuta to dévoiler bango ve to moderniser mon kambo etali Jésus Christ to ya na évangile pour moi évangile lelo eza ba recevoir te évangile lelo ezali repentance évangile lelo ezali sanctification évangile lelo ezali enlèvement ozoe la bana nzambe et recevoir o nzamba pesi ngaba na 500 ah mon cher ba peso bana 500 yo za hein ba peso bana 500 nini to tiko ko sabana nzambe au moins bazo nourrir non espoir au moins ni bande kolanga ya Christ baza ko nourrir non na espoir vous faisiez des choses vous avez battu OK bon mona passé bo bandaki na ye bo kongola ka transfert azwa bisa kingasani lobi nango ote tozo sunga chanter ya pasteur de sac ya ciment lobo kuna tala immeuble ya pasteur mais ba église bisiki evandi ba sombaka mapangu te ko louer nyongo epai to etona nyongo ba bisika bavandi ba église nango ezali ba inachevé ba na nzambe bo fungola misu entre nous soit dit hein to comme na mission na suka tout ce qui appelle comme l'archevêque Mike Lokamba en fait lelo to comme on a pratique Mike Lokamba wabi archevêque journaliste
mais ndeko Mike bayebisika ke soi-disant na ser moko lobi nazo rouler na mutuka boye na moni téléphone sonné ngai na yambi yango ndeko moko ya mwasi abenga lobi na ngaki ote ndeko Mike apesi yo message te ngabi message ya nini ote ndeko Mike alobi ke gimoleka tika kusaka na nzambe alobi ke yo zosalela musala na ete yango na ezo na baki non ndeko Mike abenga ngate vraiment na yebite soki ezali ya solo oyo yo nani ndeko Mike obengaki ngai na yebite ce message ya solo mais na nesa no message na lokuta otika message ya lokuta ko ngandi na sincérité mutema na ngati ngandi na yebiki ngana osela Jésus Christ ngana yebi sika na uta inesika na zali donc ce maman ndeko Mike soko yebi yango longwa balinga bakosa wa message te yango to bika maman ngo repentance bon repentir. Siko, entre nous soit dit, tout comme nous sommes à Souka, les lots pratiquement comme ça les partout comme au-delà recevé et comme il basi au nio kabimi na nzoto moi si nguma bimi na nzoto mutu o niambisi bimi na nio mutu watu bako ko dans les vides ka bouk akwe yo zaki na monde solo ka oyebi makamde tambola entre nous soit dit ça loi caméra za te biso mi balé yebi salonga tant mona bongo olobara oza peut-être ba signe moroto et loro morote bongo ebisanga tendeni nga abungi yango tant na be dingwe bongo na yaka to ko reverser bato po na zanga moko eza bakisi mon frère eza na bakisi eza ba blo muso eza omoni ba passer bazo bakisi oyo ke akota na kisi wana na église kisi wana bwaka maladie à côté de pauvreté dans la église, ils en attendent. Avec les 90 jours. Tant que 90 jours, pour 60 jours, et 30 jours, avec une prière, ma prière, il y a tout côté, nini intercession, tout côté, prière, il y a nini boye, tout côté, prière, il y a délivrance. Pourquoi tu vas prier, on a d'autant à jour. Papa, avec le nom des allées dans minute, qu'est-ce que 2 semaines, 3 semaines, fallait soyo makamuna na sanini na afungula yango abeno mama jeune de prière mais bon ça ba prière OK yozo bozo ko accomplir ce ko ba mission na passé ce ko tangu yes ko yo a mission ne ko kokisa mabokoza ba maladie ba mbasu ba malade lolenge na lolenge boza makama ba pauvreté ba crise makama ndenge na ndenge ce ko jour bozo fungula kaka jeune na be pouf passer à libérer tant à libérer automatiquement lobby aux autres en témoignage. Parce que dans sali, ok, akanga kibina fungo bino, ezanga na mwata mombo, akanga lisusu, bon moment na église amazanga, mbulo yo, ya yo, mbula ane sili, mbulo yo, ya yo, baseri kombe baza mbulo ya yo tile la bota kadi. Passer à table non, ko pa bana e futa ka bien. O nga apesa ba na ko libérer ngote. Apeso te, to so ka pesio, oboti mwana moko, mwana ngo kufa na ye. Donc on est là, makambo ekota na kata ba église. Yo pe ozape muntu mo opesa pe batu makambo. Est-ce que pasteur musu ba ye pe pa na opesa bango pe ba passer te ebele na ebele boyebi bomonanga ebele bazape ba église a tilelo ndeko na ngai na biso ke ebele na ba musiciens chrétienne et pour musiciens chrétienne mon côté baki ote aimba pa ba kosi tous les musiciens musique au moins monde la musique a musique et yo côté tala ba musique soit dit nga makamba boité ba frère musu ba linga repentance azoyemba tongo midi musu na bandal koto musu za koto bo na limité ba on peut ba ya rappel au moni na ndaku na ngaso tuni me ba frère na na ba na bango ba frère na baza baji ba frère Jimmy bazali ba frère bienvenue bazali na lupango ça dit que à chaque fois aux sa micro non balade na zato côté na lupango par ça yo so leki na ba gimo na chambre pesa non ayo kaka ale muloto oui ba pourquoi na mango ayo moto kitisa moto yaya musique sa misala ya satana na mboko yo siko na ota soke nga zaka na monde wana na longwa na ota ngabi banzembo za masasi ozo comprendre ozo banzembo lokwa ba kimia na motema wa yango nga na yoka so to na yoka banzembo na eza ko édifier nga koleka ba kills
On a qu'un kilt moboye. Oui, c'est la msaba toi. Nanga que la msano. Ya. Oui, parce que album on a so que sublime on a 1 na 2 donc yango pena on a mis tout ce qui banze mezo betama. Bonze mon mikolo ebeta losambo nanga ikolo. Te. Au moins ni tant tout ça on rata makamwana et ça na ba misera na yeba ke lokola cool matople hein aller na li foko du ciel hein oyo kozwa o natangi andeko pauvre défunt aller munoto. Vous comprenez ba Toms donc on a déjà aller munoto donc ça dit que na zolo belasco Gaël. Nazolo biaso Gaël le quoi va passer le quoi va passer à Toms hein bande comme sous pe ya basi wana soit disant ba Charlène donc hein ba comme ba tuana donc obi nazaki même na parler pe na boy na monde wana donc c'est ndé moi n'était pas voisin non sentir on dit qu'il va tirer Rafale ya ba grenade ko tanga on est ça le ko na mona c'est ko tona ko na bonzambe boy donc les musiciens on nga ko yoka ezaka ye ale munoto na lobi lo sambo nanga héros ya ngazo banzembo nzamba yoka banzembo nzamba yoka yango nga nazo luba tala au moins banzembo ale munoto nazo ba na to so ndeko na bi lo sambo nanu to ça lo sambo zo beta mikolo bato azo kweya wana licence Moïse Mbiye oui, moi, je suis là, je suis là, composer. Banze bonenga composer kayango, soki yango ezo beta, yo sikoyo ozotia maele na yo siko na nzembo wana, lokwa banzembo lokwa bakanon elonga, emba mususu emba bi na bi molongi. Ozo comprendre? Banzembo lokwa bi molongi wana. To to nazo yo kango sikoyo nga azomona te ke ote passer Moïse nde ayeba nzembo yo nga azomona osikoyo message mo ya Nzambe ekomeli ngai ozomona donc neti nzembo wana vraiment album oyo ya sala bato baluka bafinga kana bana album wana Moïse Mbiye bima lokuta mabe nga azaka convaincu toujours na album wana na mokili ta ozaka ba no toucher bon na mokili nga linga Moïse Mbiye te parce que elo na linga ga te pesa nga kanda pona ba église et komaka ba royaume papa tikelaka mwana ba biloko to na mona ngo mabe po so to donc on dit so na ba non spirituellement touché au théâtre bon te to banga Nzambe na linga passer wana mingi ta cher na na lula cher na ye mon cher na ye a dépensaka mbongo pona osala misala Nzambe ta cher na ye surtout dimanche ça doté ya donc un passer azo prêcher très doux. Hein? Azoloba calme, il marche comme un ange. Tala. Mais parole, il a prêché de Moïse, il a prêché parole. Azo prêché parole. Azo prêché parole. Mais, maintenant, on va tailler la ngaka kuna concerne après ça Moïse Mbiye. Ndekona ba boza moi tribal pe melongola ngo. Na système wana ba bi po benga na batu longola ngo. Po kote pe na uti style wana ezali na linga ko mingi. Kolinga tena ina opona babiloka mike wana na linga ka trop donc ilongola yango bon na style sous la mona so mona o to fana boy mona na Facebook o Moïse Mbiye ya bali o chebo publier yango o mona photo na Moïse na o to mona zote mona linga ko mingi na so pena ngabi botala Moïse Mbiye ya bali o te ye moko mtukoloba so ça ba polémique ya moko tiko sala yango ya bien te na linga ka yo la linga ka mingi wa masala ngai vraiment ovana na trône yango ende ya tata na yo biologique pe ya tata na yo oyo ya molimo Nzambe oyo akela biso nyonso tu mais passer Moïse Mbiye na lingaka yo mingi alors makambo balobi soki eza ya solo oyo na apesa conseil kata kosalaka yango susu te mpo na lingaka yo mingi alors tokomi na suka lelo conseil ni okopesa ba musicien chrétien oyo yebi ke bazala pe na kati ya mokili oyo moni ya compliqué oyo yeba o ba consulter yo dernier conseil pour tout terme édition à lelo conseil na apesa ba musicien chrétien lo kalibo so to basa to poto la no conseil et là on apesa no bola savoir ba na nzanye botika ba discussion botika ko swana botika ko finga naka ba nzanye bazaka bongo te bon ba auto pesa mo ba mokila so comme ça te obenga dernièrement frère obenga nga na sio na laboye tokuta na ndaku mais
tango yo ye na ndako ba soki na ma frère à Christ na bengi yo pe na non nga o na ngai pour na quartier avec ngai évêque na quartier na ngaso tansi mikoka ah paseki bongo nga bi mal banda te nga na donc méditer que nzamba la sanga de lo na yo sala nga ke hein na benga zo nga suko ya mangate adingi suko ya mangate abimisa album mo beza na una disque na ndako nga na travailler album mo après kama disque ni na ndako na ba exemplaire na note za ndako na ngai oya ko leka na n'importe quoi na na ko leka na exemplaire mais na une rivalité te na ko conquérir binote mais ce que on leka n'importe quoi na kombo agimo leka na zo exemplaire na leka na somba ngote boye ba exemplaire bo pesa nga ndenge za kazi na pe na fungola ngote po na arrive na tina yoka ngo ero wana te lelo pe na yoka pa ngote po ngani na travailler ngo na olinga ngo na nini na olinga loko na travailler na olinga ngote. D'accord, ça n'est fini pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous, pour votre fidélité. Partagez massivement et s'abonnez sur Vision Plus TV et surtout avoir la dernière actualité de la République démocratique du Congo. Merci mon amboka Guy Moleka pour la disponibilité. Merci Konatan au Pessibiso. Merci à Dodi l'enfant gâté pour la prise de vie. Merci à Bona pour l'assistance. Merci à tous les amis et frères qui ne cessent de nous soutenir. Tokutani prochainement pour une édition Mon Soussou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.